Mbote na bino bandeko nyonso ba oyo boza kolanda nga na ngonga oyo surtout mingi balandi ya bosolo na politique. Bozali ebele partout dans le monde. Bozali na bamboka nyonso na kwa kotanga bino te mais bo mi pesaka mingi devoir ya kolanda bosolo na politique. Mikolo na mikolo toza kosala musala pona ko satisfaire bino. Et komi mbomo mesano pona bino pamba te soki bolandi bosolo na politique te eza kopesa pasi bozali presque coupé du monde par rapport à information na lolenge biso to pesa la rabino yango. Bandeko na ngai nazui peut-être maloba pona kolobela boso na politique ndambu et puis pona koyebisa bino moi bosenga moke tozali nango pamba te lokola likambo yango ekoma likambo ya biso na bino soki likambo eza kotambola esengeli boyeba soki pe maladi ya likambo ezali esengeli bino pe boyeba. Bosolo na politique soki nzambe abateli biso le 18 septembre tokokokisa une année yambo ete biso tosalaki bosolo na politique na version o boza kolanda mikolo nyonso na 10h et puis rediffusion nango eza na pokwa pona bandeko baza na Kinshasa mais bino bato boza libanda boza kolanda yango télévision radio YouTube en même temps. Bosolo na politique ezali famille monene pamba te na kati ya famille oyo nga naza lokola visionnaire nazwaki likanisi pona bosolo na politique mais boyebi yango lokola na Bible moto moko kaka te ata ozui vision nzamba kotindela yo bato bakoya ko soutenir yo. Voilà pourquoi na kati nango boyoka tango mingi na tanga bakombo ya bato to bomona bandeko mususu lokola Trésor Kalafai azali assistant na ngai moko ya ba présentateur ya bosolo na politique. Mais à part hier tozali na précieux Muyoko oyo azana simata muso bokomona ete pamba te mutaza ko filmer lelo aza ko réaliser pe en même temps ndeko Fali azali ndeko Roubla azali ndeko Ange azali Neko Nadine pas azali. Donc pour le moment, liboke ya bateau baza ko sala bosolo na politique bazali na nombre ya 7 otoza ko sala bosolo na politique. Bosolo na politique ezali label na biso. Eza eloko tozui na bateau te, eza eloko to ibite, eza eloko moto moko bandaki te. Eza eloko na biso na bandaki yango na 2015. Nazwaki makanisi ya ko sala eloko wana pona ko participer par rapport au développement ya mboka. Na bandaki combat depuis longtemps, ça fait 14 ans. Au fur et à mesure, nous avons créé un concept, nous avons créé un label. Mais au Italie, bosolo na politique, na bandi en 2015, alors que Nazalaki, en Afrique à télévision, le journaliste. Tango, maman ou Yazalaki, directrice générale, Aiko Koufa, Esther Abedi, paix à son âme. Na tango Walande Lorette Mandala, où il est là, Azali DG, na niveau ya univers télévision, Ayaki Kozwanga, Yasenganga, sur na koko travailler na ye. Nakomaki directeur marketing et commercial à l'époque, mais en même temps, Esengela Kito créé mission moko ya Lingala. Et les gars na chaîne, nde na eko proposer bosolo na politique. Kombo ya bosolo na politique, ngai moko nde na pesa ki yango. Na lisungi na nza moto azalaki te, mais Lorette Mandala azalaki témoin na cahier de charge na pesa ki panaye. Émission an etamboli malamu, sima mikolo na yango na salaki presque 2 ans, na monaki que to bandai koyoka na lisusu te, na lolenge ya kosala musala. Alors on a préféré qu'il na longwa na kende ko mema bosolo na politique nesika mususu ndena eko kenango na canal kin ta on a komi na canal kin ozali chaîne ya Jean-Pierre Bemba na komi ko na to solo na ye na bandeko bazala ki wana ba pesa kinga une année pour na osala bosolo na politique mais il fallait ba aménager programme ezalaki très difficile boyebi ba chaîne mingi ezali en Kinshasa ezali na ba responsable ko la ba chef ya ba parti politique moya ko sala ngo mingi ezalaki penzate après une année nazalaki obligé na lukesika mususu. Heureusement, na chaîne Africa Télévision, mama oyo azalaki directrice ya général ya chaîne wana à l'époque, aye kolongwa Lorette Mandala naza kotanga, camarade moko Semben Nguma aye kokoma directeur général tango abengi ngana ya kosala na ye, nde toye kobongisa mwa musala tosala na ye. Mais tango biso toyaki ezalaki période oyo baza kolongola ba chaîne analogique eza kokoma na numérique. Donc période wana ba suspendre programme na sima na yango wana ndeko wana Semben Nguma eko benga biso pour que tomeka kosala musala elongo na ye. Nde na yaki kozonga tosali musala mais pendant période wana tokoya kobanda mbala moko te pamba te ezalaki période oyo toza kolongwa na analogique pona okena numérique. Esengaki mwa misala ba suspendaki ba programme nyonso. Alors na kozela wana esali ke ndeko Semben pe asali nzela na ye akei ndeko moko tozaki na kati ya lisanga kombo na ye ndeko Patrick Mukadio naza kopesa pe mbote nde ye aye kozwa responsabilité ya chaîne mais en même temps na ngai na ndeko muso azalaki pembeni lokola Nathalie Sekaburolo biso misatu nde tobandi kokumba charge ya chaîne na décision ya promoteur
émission etamboli ndenge kwa ko tambola nango wana tant toza ko banda programme ya sikasiko tozo tuna bato ba ko banda na nini nde wana nga na lancer te fona banda na bosolo na politique bato na bato bapesi biloko na bango moto na moto apesi lisasi na yo ko banda nango nga na lobi te nga na ko banda na bosolo na politique nde na bandi bosolo na politique e bandi esali ndenge o ezaleli oyo lelo esali ba preuve nango na monde partout. Maintenant nous tokomi place tozo kanate tozana na ibandeli ya musala nan tokomi ata na katikati te tozana ibandeli ya musala toza kosala mais toza déterminé toza na volonté ya kosala bosolo na politique. Alors bosolo e mati boyoka ki récemment tozalaki na ba problème mibale problème ya liboso d'abord tant on azalaki na Afrique du Sud ezalaki problème tozalaki attaque na niveau ya YouTube ba pirata ki compte na biso na YouTube tokomaki déjà pris de presque 25 000 abonnés ba ko pirater contre la part des inconnus to yebagité. Mais un peu plus tard tobandi komona ba komi ko tiela biso ba film ba Tintin ya ba dessin animé o biso moko to yebagité to lukaki ke YouTube akanga chaîne wana plus tard nzamba songi YouTube ayeko kanga chaîne wana to komisi pe nzambe pona likambo wana nde ensemble na équipe to yeko décider to sala bosolo na politique mais to bakisa officiel po ezaloko la chaîne mosusu to bandi yango na lingi awa tika na pesa merci na bino nyonso ba bozali abonné 10 000 personnes siko bozali abonné dans moins de 3 mois na pesi nzambe merci mais na tondi bino pe matondi mingi pamba teza lolenge na bino ko soutenir musala tozali ko sala mais par rapport ya ba abonnés tozalaki nango défi munene tikali parce qu'il nous reste 15 000 abonnés. La Bible et lobby la gloire du second temple sera plus grande que celle de la première. Alors to lingi to leka 25 000 pourquoi pas to ko mape 50 000. Naza ko lancer appel en même temps. Na bino batozola na bosolo na politique mikolonios olanda ka bosolo na politique maintenant no sabonate pour na ngai za lokola muta yake église maintenant no abati samate. Ça là est fort. Tant que vous avez même message on a zakopé ça tous on a besoin de politique au meka ko s'appuyer au s'abonner une manière à soutenir mosala tozali ko sala. Toyo ko comme na difficulté ami balé ba ko suspendre émission. Ba suspendre émission pour na plusieurs raisons. Place tozali ko sala en Africa Télévision eza émission na biso tozali ko lexa kuna Africa Télévision ezalaki ya monsieur Azaria Sorubero. La seule différence ezalaki chaîne apesi biso azalaki na même mise nangote. To évoluer na émission malamu to évoluer tant que vidéo komi makasi na minute na Kinshasa eza parmi ba top ya émission soko tangi 2 émissions oyo kozala moko parmi ba émission oyo kotanga pour ne pas koloba ke naza le seul parce que bande komuso pe baza ko sa musala. Alors to yokozwa ba instruction que ndenge to kosala émission na TV ba suspendaki yango pendant une semaine tozo kota deuxième semaine ba convoquer nga na bureau j'ai eu le temps de m'entretenir na promoteur ya chaîne alobi na ngai boy alobi na ngai na kati ya chaîne na ye tokoki te komema ba invité oyo bakoloba mabe ya FCC na kati ya chaîne na ye tokoki komema ba invité te bakoloba mabe ya Tambwe Mwamba na kati ya chaîne na ye tokoki komema ba invité te ba oyo bakoya ko défendre Musée le Père to ko combattre cash to IDPS donc pour na ye na chaîne à télévision soki naza ko sala émission na koki komema batu te to analyse moko oyo ko condamner FCC et ko condamner cash to IDPS soki na ko attaquer na attaquer la muka nazolo bayango non pas parce que naza pour ou contre mais nazo reprendre exactement ce que lui m'a dit en face nazalaki ngai moko te bandeko baza ebele ba témoin ya makambo naza koloba alors tant on a yoki yango ngana moni que par rapport à ligne éditoriale à Moussa naza ko sala na kozala na argument devant bino ba téléspectateurs parce que mission oyo ezali su ya ngai moko te to ya biso bato to sala yango mais ezali plus ya bino pamba te bino nde bato ko consommer matière nyonso to ko pesa donc nazalaki na obligation na meka ko réfléchir autour yango et puis nazalaki na dossier munene ya Minembwe oyo esengeli to traiter boyebi ba dossier ya Minembwe mais ba interdire to ko lobela makambo ya Minembwe te boyebi tout ce qui se passe donc j'étais totalement bloqué pour na dossier à Minembwe, pour na dossier à Tambwe Mwamba. Pendant que tozalaki na veille, il y a voté président du Sénat, moyen que le bango ezalité, opération to lansaki ya courant, to lobaki zongi c'est la SNEL facture na yo, pendant que to fixaki date, ba annuler paye loko wana parce que ba suspendaki moyen to communiquer sur na bino ezalaki te. Biloko nyonso wana esali biso passe. Naza mobali, bato bazo sala na ngai pe, baza bato balingi musala. En fait, nous avons décidé il y a que ça la lettre moko ya démission to déposer pour que to claquer porte to que ne sala eloko moso to za la liberté biso to za pour na ko défendre ba valeur to zali pour na ko défendre batouté to zali ni pour na opposition ni pour na majorité ni pour na cash pour na lamuka ou FCC mais to zali awa kaka pour na ko pesa musala place vérité zali eloko zo intéressé biso yango la po to za na bosolo na politique elingi koloba vérité na gestion ya mboka
et si la vérité zali le lengembo que za ko tambola ya solo biso esengeli to zala wana tina biso to longwaki na minute oyo esengeli to reconstituer équipe to reconstituer également ba énergie ba peut-être au perdaki mais to meka pe ko constituer base moko solide pour permettre biso to kende liboso donc en période moko ba benga ngo période moko ezali ya turbulence pour na biso nzambe azwa lokumu pamba te tozwi adresse ya sika na Congo Web ngai moko na bandeko na ngai tozwaki décision ya kopona Congo Web après étude ebele tosololi na responsable nango toyokani nde tobandi émission na Congo Web non pas lokola ba engagé mais tobimi toza lokola ba partenaire pour toza la mikanda nyonso toza lokola ba partenaire toza ko futa mbongo chaque fin du mois pour que programme wana ezala diffusé tout le jour du lundi à vendredi à partir de 10h30 ça c'est yami balé tia ba matériel suffisant ou ko permettre biso pour na ba reportage sur terrain tous en a problème te nzamba sungi biso pe tous na ba caméra ndambu na ebandele zo permettre biso to cause en a problème te ya ko sala yango il faut trouver aussi un bureau ou ko permettre musala ezala vraiment opérationnel du matin au soir parce que na minute tous na mo problème wana le muso soki boye bo sali musala soki bo silisi boza na place ya ko yamba bande côté et oza sala biso passe na ye pa na bino bato bolinga bo solo na politique boye ba que tous na problème monene likambu ya radio boso na politique bande ko leka radio télévision na YouTube au même moment mais au moment nazo bisabino tozu fréquence ya télévision place toza ko salela toza pe na problème ya YouTube te pa baté boza ko landa biso yango to senga bino bo s'abonner liso ebele mais problème o toza nango liso ezali problème ya radio bazali plus de 100 000 à 200 000 personnes ba balanda biso na radio mais moyen to atteindre bango liso ezalité plus de milliers de personnes to ko sala boni et sengeli tozwa fréquence tozala na indépendance tozala na indépendance na biso tokokate à chaque fois soki tolingi topesa makanisi tokoma ya kosuka pamba te toza na force ya moto moko ya politique aza kopekisa biso na esika ete toloba makambo malamu toza na lolenge mibale ya kosalela lolenge ya liboso mpona kosala radio ozala na radio na yo moko il nous faut à peu près $27,000 dans l'ensemble pour tozala na matériel équipement nyonso signal ezala il faut $27,000 mais solution mosusu ya mibale ezali oyo eza solution temporaire ezali kozala na partenariat na radio moko oyo toko futa mbongo mensuellement toko sangisa par rapport à l'intérêt pour que sango ya bosolo na politique ezala répandu na yepa na bino nga naza kosala befort na niveau na ngai mais c'est un grand travail na kwa kosala ngo ngai moko te voilà pourquoi naza koya kosenga lisungi epa na bino bino bato oza kolanda bosolo na politique ozali fanatique ya kala soki ndenge tozali partout dans le monde moto moko apesi biso $1 c'est que toko koma na $100,000 toko koma na $27,000 mais na lingi cotisation pour na ko soutenir en urgence likambo ya bosolo na politique surtout mingi na maitali fréquence ezala problème eza kolata bino on a besoin d'avoir $1,000 on a besoin ya kozana $100 ya kozana $200 ya kozana $500 kozana $50 $20 $10 nyonso ebi ko pesa biso yango soki ya solo zo bunda komba na biso pesa biso maboko pamba te soko pesi maboko na bosolo okosunga congolais moko aza na Luanda okosunga congolais moko aza na Matadi congolais moko aza na Mbujimai congolais moko aza na Bandundu congolais moko azolanda biso na Mbandaka pourquoi pas oyo pe aza na Kolwezi na Katanga na Likasi na Beni na Kanyabayonga na Nord Kivu ba numéro na biso ya téléphone ezali plus 243 81 355 26 32 topek plus 243 84 39 72 933 bawe ba kwa kotinda lisungi peut-être pona kombo soki oza musika ya mboka osengi biso kombo tokokoma kombo na biso na mobimba na numéro ya WhatsApp tokokoma kombo ya mobimba comme ça iko permettre yo o apporter lisungi toza nango bosenga ezali sécurité nanu na loba boete et pas na bino za mbala liboso na zwa likanisi na ko sabino za lokwa toza na kati église soki pasteur alinga tonga église akoyebisa bandimi pote moko ya na iloko na ye to mo akopesa édifice boso na politique ezali pona yo ezali pona ngai eza pona biso nyonso loba malamu pona Congo kanisa malamu pona Congo sala malamu pona Congo kopesa na bosolo na politique to kopesa eza konvoi misanga ite mais ezali ko véhiculer message pour permettre oya yebite ayeba pambate moto moko alobaki dans un pays où le peuple a commis incapable il y a qu'à défendre les droits et les intérêts peuple wana za mir pour l'esclavage peuple na biso azali musika ya vérité au peuple azoyeba to politique oyo yebezaka obiso tozoyebisa ye mais biso poto zo pe vérité ya politique toza konyo koma bataka ezali ko kangama makambo ezali ebele lelo na claquer porte na ndimi indépendance
pour na boyi dictature ya koloba na biso bo respecter bo boya ko sa to préférer to loba vérité na bo solo nango pour l'amour ya Congo je ne me tairai point pour l'amour ya bo solo na politique ya ba téléspectateurs je ne me tairai pas jusqu'à ce que vérité ezala éclater jusqu'à ce que mboka ezala libérer jusqu'à ce que bo consommer la véritable alors la vraie vérité kimia na mabota na bino eska bolanda bo solo na politique yebisa ndeko ayebite sensibiliser pour na bango tindela sango eloko pona ko participer tozwa fréquence na pesi bino des propositions yami balé ezali pona ko zwa fréquence na biso radio komi ya biso à $27,000 mais soki to komi na ngona noté ezana solution palliative ou temporaire to pesi mosusu ezali to koki ko sala collaboration pour la collaboration ezali estimé à peu près na $4,600 to ko sala yango soki possibilité ezali contribuer, ça sera une manière à soutenir Moussa Tozakosala. Kimia na mabota na bino, na lingi bino mingi, bobon de la paix pour nangai mingi, surtout une équipe où nous avons travaillé, et ça, moment dur, mais toko laisser parce qu'il n'y a aucun bonheur sans peine. Nous devons nous battre jusqu'au bout. Un gagnant ne lâche jamais l'affaire. Kimia na mabota na bino, lisusu, nzambe apambola bino, tokuta na mbalo ekoya, bosolo na politique. Loba malamu pona Congo, kanisa malamu pona Congo, sala malamu pona Congo. Bye bye.